Mamu, lobana nutoyoka, makambango soke zandengeni. Témoignage oya makambo yebi, ya sœur Marie Missam, loba. Et c'est alors que Marie Missam, a Zemi, a boti mwana, oya mwasi. Mais le roi Yazaki star chrétienne, a quoi jamais on annoncé qu'elle a boti. Et banandeni, voilà un bon ministère. Ango ma carrière chrétienne na bombaka bat baye baka ke Marie Missam bota ka bazala ndambo notamment nga na ke Marie Missam bota na Mathieu Dia mona on représenter no comme Kérit na bo pesa non na et pour que luke na Facebook bo inonde moi la bat Marie Missam temps moi ko kisi 4 mois bazongi Kinshasa. Mathieu m'a dit, madame, moi, on appelle sa petite sœur Élysée. Élysée m'a beaucoup la moi, si n'a de yo ça la que Mathieu m'a dit, ma au sala ni comptoir n'est diamant la Belgique. Belgique et ça qu'il y a 32 visas. Tant que ça qu'il y a 32 visas. À collecta banane nyonso ya bota na vie. Et à bota rabo. Et à bota à joie bango nyonso. Atina bon na Belgique. Et on entend on a battu dans ce moment ça va comme approche na JB va comme approche na JB pour la Mathieu Madia et ça que tout est niveau le bokeo Marie Missam mabota na JB même ce que bota na pasteur moi na oya Marie Missam ya mobali na yebi mwana na mona ka la période Marie Missam akufaka mona ka déjà coli bon na éviter si qu'on est sur dans mon Sony tout dans mon Léopold Mutombo wala ko affirmer ti mais on a na ngo na ça bien OK Marie Missam abota na Mathieu Madiam moi si communique Kérit moi na oba pesa kombo ya mama ya Mathieu Madiam. Ok, en tout cas bandeko mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, oyo nyonso ataka commentaire panangai, balingaka baboma Karine Mokonzi, ndenge baboma Sœur Marie, ndenge baboma Sœur Visa oya théâtre. En tout cas, nakosenga na bino, ba commentaire bongo botiaka te eza na tina moko te. Moko te na kati na bango akokani na Karine, moko te na kati na bango amemaka vi na ndenge moko na Karine Mokonzi. Moko te na kati na bango aza pe icône ti bakufa na mokola lelo icône aza te. Bazala kaka ba vedette, ba star. Motu na motu ayebi tina akufela. Alors, Karine Mokonzi, na mondi na oyaza sikoyo, na empire na ye akreya, soki mutazo menaseye, na bazozo, nga nazo salelango analyse, bandeko, na kosenga na bino, en tout cas, ba commentaire wana, eza nango na tina te, bolo bagage, bako suka mabe, bako bomela biso Karine te, ndenge baboma, Sœur Marie Missamo, ndenge baboma, Sœur Visa, en tout cas, pananga eza nango penza na importance te ba commentaire a bongo. Pamba te na yebite soki na kochango j'aime to te. D'avance ba commentaire nyonso te na tchaka j'aime. Misusu na tchaka j'aime na tangaka même pas na talaka te. Misusu na talaka. Bien sûr, presque ba commentaire ebele na talaka. Mais soki eleki ebele mosusu na talaka te. Alors wana ezalaki entre parenthèses avana banda likambo oyo.
Bandeko, likambo siko na koloba na bino, oyo boza bandimi, oyo boza na bakamaradi basambelaka, oyo za na mutu pe asambelaka lokola yo, po biso nyonso na kanisa tosambelaka, po bato bapriaka te baza penza muke. Lokola biso ebele topriaka. Soko zosolola na mutu makambo nzambe, soko moni mutu wana aza komicha toujours korepete l'homme selon mon cœur ndenge nzambe aloba na roi David. En tout cas lobaka sotaka parti wana na ndenge mabete. Soki mutu azoteya yo to bozosolola likambo nzambe ou bien bozosolola kaka te likambo moko eyeboye bozodebatre ya mutu songolo. Soki ya lobi kaka nzambe ye moko ayebi aloba na roi David l'homme selon mon cœur etant que atinda soda na ye na bitumba kufa po ya bimana mwasi na ye. Exemple wana soki mutu arepeta yango loba na ye toleka asote place wana. Po eloko génération oyo, époque oyo, ça fait au moins plus de 20 ans. Banda, l'homme selon mon cœur et comment qu'on régner na ba prière nyonso, na ba mateya nyonso. Alors, bato ebele, ba koma ko kanisa, bazali ba ponami, yankolo. Po tango bato balobaka, David kutu asala boye, azaki na basi boye, ma préféré garde corne, azaka na mwasi moko atindi sodane na bitumba, akufa po ya bima na mwasi wana. Mwasi yango lelo yo ye mutabote la biso mutu boye. Exemple wana lokole koma ko répéter elobamaka mingi, et la kisi soki Sœur Marie aboti abombi mwana kuna, aboti abombi mwana kuna, alors antibal wane kobima. Ekoloba bo juger Sœur Marie te, roi David kutazalaki boye. Donc bato ebele bakoma ou bien bamikomisa bango moko l'homme selon mon cœur. Bandeko nazo kosa te. Soki bolingi botala kaka ba video eleki ko bandanga nazoloba boye. Bozonga kaka ya 1 mois. Soki pe bolingi bozongi ti 2020. Na mate ya presque nyonso bokoyoka. Na ba video normal ya mutu bazo solola. O ba yambi na journaliste, azala musicien, azala rando to randonnette, bokoyoka ako pratique terme wana. Soka akoloba teke lisola roi David akoloba boye. Nga ndenge nazalaka boye, nazali onkolo pona. Nga nazaka sir nanga, naza moponami. Bato bele tang balobaka, baza moponami, bareferaka na l'homme selon mon cœur. Donc, roi David. Yango wana, bandeko wana lisusu, ezali somo. Commentaire wana pananga pe, eza penza na importance te. Okokine ko tia, meza ba commentaire moko te, o ezo mérité, j'aime. Parce que, l'homme selon mon cœur, koma ebele. Et koma antibal na bango pote. Bamemaka masumu, to bakotelaka batu na bango o balingaka, bamemaka masumu, bazosala mabe, me bango balobi te, ye atasali mabe, okomoni na paradis, parce que nzamba pona ye. Ye penza nzamba pona ye, biso bapona biso te. Misusu nde, soki mikolo wana, abeti batol, azwi penza mosolo na batol na nenga kitoko, alobi nga na ponama, ngai batushanga te, na bimi kaka boye na zwi, na komi kaka boye tala ba relation, nga nazali moponami, l'homme selon mon cœur. En tout cas, bandeko, foko ke banango. Toleki na likambo mosusu, mwana ya Marie Misamo, Rit Misamo abali, biso nyonso tobimisi misu na Manix, po Manix
aza mobulu ya basi. Manix abota na basi boye atika. Tozosambela Manix abebisa Rich Misamu te. Me bino moko bolobaka makambo ebele elandaka ba génération na ba génération. Na famille ya mama ya Marie Misamu ba créer mama ya Marie Misamu makambo nyonso balingaki babomi ye na propre bana na ye, propre famille na ye. Marie Misamu ye moko abomba makambo ebele koleka basaki oyo amemaka. A préféré atonga ndako munene avandaka wana ye moko na bana bazate. Etanke tango azobima libanda azomona mama ya mapa azoleka. Mapa yangoyo nazo defisa mbongo na pokwa. Mama wana azana mwana moko na mukongo. Mwana mosusu asimbi na loboko akotike na classe sima ko continuer na mwana mosusu na mukongo adevisa mapa sima azonga kwa kende wenze kosomba manteka. Sikoyo mama wana vandaka na ndaku ya muke. Me Marie Misamu kabamba kata ndaku. Nyonso wana pona ko garder honneur, ko garder ministère. Mais alors lokola azali mutu abota mapakufa. Lokola na likolo batalaka biso. Lokola nzila zulu wetu kwendila bayaya. Nzila zulu wetu kwendila bama madira. Etu kwendila bayaya. Lokola nzila zulu ezalaka tout le temps. Oyo ezalaka na likolo na zulu na likolo kuna po zulu elakisi likolo. Ezala na Kikongo, ezala na Kizulu ya basud africain, zulu elakisi kaka likolo. Oyo ezalaka na likolo yende mutu ayebi, yende mutu akela biso, yende nzambe. Yo ningo garder ministère, oningo garder lokumu, problème ezate. Mais ministère na lokumu eko garder yote yaka landanzela zulu yako pema awa kotoyo okozala sans bana, sans Rich Misamu, sans Prince David na mwano ya mwasi. Bandeko nyonso wana l'homme c'est l'homme au cœur. Yango wana Rich Misamu ndenga balani na Maxime. Tozana tina ya kobangela Maxime te. Toko bangela bango mibale. Soki tolingi to pekisa Maxime a déconnecté, a trompé Rich Misamu te. Photo lobape na Rich Misamu yepe a trompé Maxime te, a kosa Maxime te. Pambate Maxime aza mokolo na ye. Après 20 ans, Maxime a okoma modèle mosusu. A okoma na âge mosusu. Modèle a kosangisa nzoto eko change. Rich Misamu n'époque wana pe a okoma âge mosusu. A kozwa pe ba crise ya quarantaine, ba crise ya cinquantaine. Mibali ba dominaka ngo na position na bango. Basi na ba crise wana ba chanzaka to ba divorcaka ou bien ba koselaka mibali makamo. Yango wana foko lobela pe Rich Misamu pambate to yebi oyo mama na ye asala, to yebi o mama na ye azali. Ye azali mobimba ya mama na ye. Alandaka elongi ya mama na ye. Alataka suki lokola mama na ye. Alobaka trote lokola mama na ye. Soka kangami na bolingo akangamaka lokola mama na ye. Azwaka mibali oyo bakokaka makambu, oyo bayebi makambu lokola mama na ye. Abanda pe na mibali oyo ya pene ya quartier lokola mama na ye. Po
avant Manix azwa Rythme Misamo bokanisa te Manix mutafongola kiye na se bokanisa pete Manix azali mobali ne ya mibale bokanisa pete Manix azali mobali na ye ya misatu. Alors pona ko continuer botuna ye moko Rythme Misamo soki na kote likamba Manix parce que yende totakaki yende tokondanaki yende tozobangela nzoka Rythme Misamo biographie ba descendant na ye mama oya botie azobimisela biso makambo koleka magicien azobimisa ba bombo na katali nzanza. Alors bandeko pona Marie Misamo tozananu tokoyoka ebele siko na keina ba pasteur mukolo Marie Misamo akufaki ba pasteur ebele même na ba frère Patrice balobaki yango bien pasteur Patrice alobaki sœur en tout cas tosengi bolimbisi na nkolo tobanda kokanisa tobanda koloba mabe pona yo mais lelo toyebi ezalaki bongo te ba pasteur presque nyonso balobaki bongo mais nzoka makambo o bango babanda koloba liboso ezalaki nenengwana mais mukola kufi bango balobi makambo babanda koloba eza bongo te en plus basengaki bolimbisi kolo alimbisa bango bandimike Sœur Marie Misamo azalaki na ye ndenge bango babanda koloba te to babanda kokanisa mais nzoka ezalaki bongo siko nga papa Robo bisika oyo na koloba nini en tout cas bango nde mutu basololaka na nkolo na tata nzambe ngai nakosa bino te nasambelaka mais nanu nasolola na nkolo te ti lelo nayebi ndenge ya kosolola te mais lokola frère Patrice azali mukonzi ya ba pasteur aza mutu munene na ba pasteur o balobaki wana balobaki ndenge moko na frère Patrice bazali ba pasteur ya minene bayebani eloko nga na kokoloba na bango eza te mais loko na kokoloba na wera son en tout cas azanga te na soirée lisoko babi na soirée wana soza lisoko te koyate donc moi ça taille ba ça kanda donc faut boya bon moi de la forêt star na biso moko donc yé moko déjà confirmé donc na pe nos alawana donc boya ebele ba vrai chéri bota yé moko les boss ou ba kitoko be baziwa yo kai oui rasona yoana yo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. On a chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss ya ni danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV vraiment, ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV vraiment, ngamo na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.